pasi pe mawa ya pasi na motema ya pasi penza ya kosakana te concernant mwana ya pasteur Makalambai mwana ngo kombo na ye nani biso nyonso toyebi na kombo ya Shaddai Kalambai bandeko na nga toyeki kolala kolamuka na ya pasi toyeki kolala kolamuka na ya mawa toyeki kolala kolamuka na ya kolilisa na ndenge moko ya kosakana te. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo, Tony Lissus Banikonga, Kande Naïb Sarabino, Soki dossier Ezali, Tokoya, Soki Makambo Ezali, Tokoya, Soki Pea Koluba Ezali, Tokoya, Navanda Kinanga, Kande Nazalakananga, Navandi Nanga na Tombo Kutu, Nazobo Namananga na Kimusala, Namuna Kaba Pele Kokota Kili. Ça qui va appel et comme des sous sur un message et comme des sous sur une vidéo la famille en tout cas na yoka kinzo tomali quand na yesa kabino nga suka koloba ezaki na koya nga koloba te soki na moniki awa ya koloba ezali en tout cas na lombango pe na kitoko na koya ezalaka bongo. Alors tant na komona ba vidéo ba message na bolinga na lola oyo dossier oyo situation oyo circonstance. C'est ainsi que naïki koyamba l'appel bandikonanga naïki koyoka ya somo concernant pasteur Makalambai concernant mwana na ye ya liboso ya mobali na kombo ya Shaddai Kalambai biso nyonso toyebi moto azwa garde ya bana eza bongo pasteur Makalambai babotola Peniel garde ya bana depuis kala. Alors moto azana bango eza pasteur Mike siko bandikonanga pasteur Mike azokoka penza kozwa charge so ya bana to azokoka te il faut kaka mama azala to eza ndenge nini avant na ye kokota na détail ya dossier oyo la famille ekozala malamu na ya nanu kosensibiliser bato nyonso ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso ya kokota mpenza na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya baanalyse chaîne moko ya bainformation somo na osenga na bino bosabone massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana tete kokitaka sur ngonga de notification malamu penza ya ngonga wana ezalaka toujours et encore que moi à chaque fois que Étoile Inès TV arobanotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. La famille n'avait que la radio toujours et encore c'est que nous informer c'est notre devoir. Oui, na kobo ya te pe na kobanga na ngati ko na yibite eza devoir na biso. Wana poste na posa bambote na pesi bambote na madame Linda Bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoli na pesi bambote na mama Lisi Pito ya balisi bambote na nga na mama Chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Francielle NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier madame Naz Kazadi na système pe na ndenge moko ya kitoko. Bandi konanga kande na utu kobetela be solo na vanda kinanga na mona ka ba message ba appel ekoti concernant mwana pasteur Makalambai la famille makambo awo ezali congolais atika kalikambo te congolais musala na ezala kaka alandela oya sali boye bandeko nanga ona uti koyoka awa ya mwana pasteur Makalambai na kombo ya Shaddai comment na ezala Shaddai oya liboso ya mibale ezalaka Isayon ya liboso ezalaka Shaddai. Je m'excuse ona uti koyoka nga moko na yoki pasi esalinga pasi pe mawa esalinga penza ya mabe nazana ba vidéo awa nyonso na ba vidéo nyonso kande na uti koyebisa bino en tout cas nga pe na tina otiela bino ba vidéo nyonso po na boy ezala teke no mama Étoile muto lobaki ye muto mataki muto kitaki bino ngoko boyoka nga na ozonga na nga sima soki ba vidéo o esili soki bosisi kolanda nde na koya kozonga sima na meka kosala na analyse na nga kande boyebi nga nazalaka na nga muto ba analyse mais makambo yo ekozala penza kitoko soki bino de votre côté bokolanda
boyoki bino moko na matoi na bino ezala te ke nga mutu nakomi kointerpretele bino nga nazala na nga interprete nga nayaka kaka mpona kosala baanalyse soki nasali na nga baanalyse nayebi ke awa nasilani na baanalyse navandi na nga na kote na nga na ndenge na nga ya bien eza mwa bongo. En tout cas nazolanse bino bavideo la famille bolanda yango na bokeli baoyo nyonso bayemaki video na biso te boyeme video baoyo nyonso bapartageaki te c'est le moment bopartage ekosala malamu tolanda la famille et on se retrouve juste après. Voilà. Shalom peuple de Dieu. Non, est-ce qu'on peut dire encore plus fort? Shalom peuple de Dieu. Je suis le frère Shaddai Kalambay et aujourd'hui je vais vous enseigner sur la composition de la Bible. La Bible est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Elles forment un ensemble de 66 livres. Voici la structure générale. L'Ancien Testament, il rencontre l'histoire d'Israël, la création du monde, l'alliance avec Dieu et les prophètes. Le Pentateuque, c'est 5 livres ou Torah attribués à Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres historiques sont Josué, Juges, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Les livres poétiques sont Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Les puissants prophètes sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Les petits prophètes sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Merci. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis pendant qu'ils étaient en train de parler, parce que j'ai senti une maman et un papa en train de dire, ah, ils ont débrouillé. Oh, ils ont dit, ma grand prophète, ma petit prophète. Comme ça, non, non, mais non, les bandits. Il faut la fixer. Je dois fixer. Il faut fixer ça. Non, non, les petits prophètes, ce n'est pas dans ce sens-là. On parle des grands prophètes. En d'autres termes, on les appelle les prophètes majeurs. Les petits, on les appelle les prophètes mineurs. Ce n'est pas par rapport à leur prééminence, non. Ce n'est même pas par rapport à leur venue, non. C'est tout simplement par rapport au volume de leurs ouvrages. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce n'est pas dire que non, prophète Osée, Karala, vous êtes des petits prophètes. Ce n'est pas. Shalom, peuple de Dieu. Non, est-ce qu'on peut dire encore plus fort? Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Shaddai Kalambay et aujourd'hui je vais vous enseigner sur la composition de la Bible. La Bible est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Elles forment un ensemble de 66 livres. Voici la structure générale. L'Ancien Testament, il rencontre l'histoire d'Israël, la création du monde, l'alliance avec Dieu et les prophètes. Le Pentateuque, c'est 5 livres ou Torah attribués à Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres historiques sont Josué, Juges, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Les livres poétiques sont Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Les puissants prophètes sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Les petits prophètes sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Merci. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis pendant qu'ils étaient en train de parler, parce que
J'ai senti une maman et un papa en train de dire, ah, ils ont débrouillé. Oh, ils ont dit, ma grand prophète, pas petit prophète. Comme ça, non, non, mais non, non, les bandits. Il faut la fixer. Je dois fixer. Il faut fixer ça. Non, non, les petits prophètes, ce n'est pas dans ce sens-là. On parle des grands prophètes. En d'autres termes, on les appelle les prophètes majeurs. Les petits, on les appelle les prophètes mineurs. Ce n'est pas par rapport à leur prééminence, non. Ce n'est même pas par rapport à leur venue, non. C'est tout simplement par rapport au volume de leurs ouvrages. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce n'est pas dire que non, prophète Osée, Karala, vous avez des petits prophètes. Ce n'est pas. Voilà, de retour. Nabandi ebela bato awa biso nyonso touti kolanda. Touti koyoka biso nyonso Shaddai Kalambai. Mwana oyo koloba penza azwi ya mama na bango. Peniel, zona nukiti ya kovanda. Oyo kamakambo awa ezobima mpona mwana na yo. Bon, voilà, la famille. Bato kande na lobaki bato babenga kinga. Et puis, batindelinga vidéo, batindelinga ba lien. Ezaki ebele na kendaki penza kokota pe na ba lien. Na ba série, côté ya ba section, oto benga ka section ya ba commentaire. Na tie komona ebele ya mafinga. Bato balobi lobi ebele. Nazonga nanu na ndeko na biso oya lobaki mama Etoile lobela nanu baluba na ebite. Kongo na biso boyebike biso moko tokomi kobebisa ngo lelo o likambo nyonso ekomi ka baluba basalaki baluba bakendaka baluba vantar baluba boye mosusu totika pe kokoselaka baekolo totika kokoselaka baekolo na o nga nayebi na baekolo nyonso bato avantar bazangaka te bato ya moyibi bazangaka te bato ya kindumba bazangaka te bato o balingaka mbongo bazangaka te donc na baekolo nyonso mabe ezalaka. C'est comme ça. Na ba o oloba ke non pasteur Mike aye kobebisa mwana o ifalaki azala ingénieur azala ta docteur un jour azala ta médecin moko boye songolo pakata azala juge azala soki avocat mais la famille kolakisa mwana nzela ya nzambe kote ya mwana liloba nzambe ekomi lelo mabe bino ba congolais penza mosusu bosangaka makambo koloba. Mais qu'est-ce qui vous assure que moi na oya kozala pasteur un jour? Mais ce qu'ils appellent na ye, ata ce qu'ils appellent na ye o nzambe ye moko atia na nzela na yeke akozala pasteur. Biso tokota na ba école de dimanche, tokota na ba ekodim. Ka biloko o mwana zoloba biso nyonso na ba ekodim to sala yango na ba journée neti ya ba fête ya ba Noël. Ba journée ya ba bonne année, eza ba journée na église o ba pisaka chance na bana. Babeta lisolo ya Bible ya ndenge Jésus abotamaki soki tokomi na bataille ya bapak bazote ya kabana ndenge Jésus akufaki. C'est comme ça. Biso nyonso ba verset eza na ba verset biblique mosusu ti lelo nga nazalaka nango pona ekodim o nga na kota bana na nga lelo bakotaka ekodim bayaka na ndako soki azoya na ndako azobetela yo lisolo soki abandi lisolo ya Joseph nyonso mobimba azobetela yo ti na ba verset nyonso apesi yo. C'est comme ça. Cela ne veut pas dire que non, ceux qui nous tozo beta li solo bongo, déjà directement, comme qu'on préparer ye pasteur un jour. Botika ba makambo wana. Bozo le kisaka. Bozo le kisaka penza bino ba congolais na oye bakate. Soki mwana wana Shaddai. Boyaki koyoka ye un jour azobimisa mafinga na munoko. Ka bino bolingaki boya bobandi ko finga mwana bato. Mwana pasteur mobimba tala kutu makambo abimisaka. Tala kutu makambo alobaka. Mais moi na wana olibo zala na fier boyoka fier ya koloba ke non mwana pasteur Mike Kalambai tala makambo bazola kisaka mwana nzela ya malamu nzela ya nzambe. Mais bino tellement ke bino bomona kaka place nyonso zalaka mabe bino bomona kaka bato nyonso bazalaka mabe yango bozoya nango na lombango pasteur Mike Kalambai akomi ko bebisa mwana abebisi fitira mwana ngo koto ata na école secondaire akoti te fitira nini ba obebisa. Pasteur Mike Kalambai yebisaki bino ke non akotinda mwana na ye na ba école te. Mwana na ye akovandela église. Mais mosusu bo réfléchiraka quand même. Yango na lobaka penza na Congo na biso il y a de ces personnes o batenda sur le banc de l'école mais makambo o babimisaka neti bato moko batikala kotanga te. Yango bandeko na nga bozalaka paniqué te soki omoni moto osoloba français moko boye songolo pakata. Boye bakate no na sima français wana
il faut toyeba soki mutu na ye salaka eza na bato mosusu akoloba na ye français bien mais na mutu dololo mutu zéro aoyeba makambo azolobaka te azoyeba makambo azosalaka te c'est vraiment dommage hein? Bozoyokisaka biso soni et puis na ba commentaire moko eza public baluba oyo wana déjà akomi kobulele mwana héritage ya église nini pasteur Mike Kalambai nini azwaka na église wana hein? Ti ba voyage bandako o pasteur Mike Kalambai azosomba vous pensez que asombi yango na ba église hein? Pasteur Mike Kalambai abanda carrière na ye depuis kala ndenge aza boye il est libre ya kolakisa bana na ye ata ndenge nini na koyemba ce qui est normal baza bana na ye akoki kolakisa bango ndenge nini na koyemba biso toza banani toya kotia kale na vie ya bana pasteur Mike Kalambai mosusu biso bakongolais tolekisaka mosusu biso bakongolais tozangaka mpenza ya koloba mpe ya kosala mosusu biso bakongolais toza bandoki ce n'est pas normal bino bomonaka kaka na place nyonso ata bolamu ezali bomonaka kaka mabe bokotikala komona malamu te boya koapprécier pasteur Mike Kalambai boya kobetela ye maboko ko pasteur Mike Kalambai en tout cas félicitations na makambo osali mpo na bana na yo bokosala yango te mais bokolinga kaka boya koloba eloba bandeko mosusu il fallait ka mwana oyo atikalaka na États-Unis siko na États-Unis wana ba mosusu bayo koloba na États-Unis wana alingaki abandomona kaka mitakala en tout cas raisonnement na bino eza raisonnement moko na yebaka te soki ezalaka nini soki ezalaka kaka mpona koya kosekisa to bokomaka bamakambo mpo kaka na kosepelisa mokili mosusu na yebaka te chers compatriotes tozalaka na baconscience tozalaka peuple moko oyo eza conscient ya makambo bozosalaka bozalaka neti bato moko neti bazoba moko boye bato moko bazoreflechiraka te c'est vraiment dommage hein? Grand merci na ba fan nyonso balandaka Mama Étoile Nines TV. En tout cas chez nous la plupart de mes fans bazalaka toujours na mutu moko oyo esalaka omona bato bazoya bazobenga Mama Étoile non Congolais lekisi oui Congolais bozolokisa penza ya makasi na lobango penza eza bien te bato mosusu la famille mwana ngo wana akola na Amérique yango tonalité na ye eza kaka ya chiluba eza ndenge nini français azolobaka yango bien te eza kaka anglais oyo alobaka bien te yo mutoko tozokoma ozoloba na langue ni lingala tu n'es même pas à mesure à prononcer ata mot moko en français te oyo yebi eza ka lingala mais mwana alobi makambo nyonso en français hein boya kofinga mwana ke tonalité eza ya chiluba aza muluba ata soki aza na tonalité ya chiluba aza muluba problème eza wapi soki azalaki ke aza muluba te aza na tonalité ya chiluba nde muluka boloba makambo mosusu mais si longtemps ke aza muluba aloba na ye na tonalité na ya chiluba problème eza wapi problème peza eza wapi bato mosusu wana eza penza barécitation te eza penza baverset biblique te eza barécitation oui eza récitation ndenge balakisaka bango na ekodime ezalaka ndeti répétition bokosala barépétition ekomi récitation c'est comme ça hein? Yango baparent bomemaka bana na bino na baekodime bayekolaka makambo ya nzambe moni babiso oyo tokola na ekodime eza na bamakambo ebele na vie oyo topanikaka te. Pourquoi? Parce que tozalaki préparé dès les bas âges. Tozalaki penza préparé dès les bas âges. Ce que vous avez moi na déjà préparé makambo ya nzambe tango kokola quel que soit tempête ya ndenge nini ekweli na vie na ye. L'enfant sera fort. Mais ce que vous préparé moi na yo te yango bomonaka bana mosusu akoki komiboma. Pourquoi? Parce que azalaki préparé te. Memaka bana na baekodime. Ba parents déjà ceux que komi na moment na niveau ya kobandaka kobota s'il vous plaît ata soki bino ba parents bokendaka église te lelo to komi komona ba sala nzambe belé nga na sambelaka na nga na YouTube yango nga na sambelaka na YouTube tango yo zo sambela na YouTube que dire de tes enfants bana na yo pe ba sambelaka na YouTube bana bazana besoin kokendaka koyoka o nzamba zolinga na o nzamba zolingaka te yango bomonaka ba école de dimanche ezalaka yango bomonaka ba ekodime ezalaka ba makambo wana nyonso eza kuna. Pourquoi? Parce que ezo edaka bana ezo conduire bana na nzela ya malamu.
C'est comme ça. Ce qui bana wana bakozala conduite na nzela malamu ekozala pasi pe mawa pona futur ya bana. Mema bana na ba église. Toyebi ke lelo o ba déception eza ebele na ba église. Mais yo ozokendaka kolanda pasteur te, ozokendaka kolanda bandimi ya église te, ozokendaka pona liloba nzambe pona ko préparer chemin na yo, retour na yo epa ya nzambe. C'est comme ça. Tant que vous préparez de l'autre côté, tu prépares aussi futur et à tes enfants. C'est comme ça. Bomi makabana na nzela ya nzambe, bomi makabana na liloba nzambe, mokileza ya kobeba, mokileza ya pasi. Soki komema bana na yo na nzela ya nzambe te, mutu alibanda, je dis bien mutu alibanda akotikala komemela yo bana te. Donc c'est vraiment important. Ya kotalela bana komemaka bana na yo na nzela ya nzambe. Je suis sûre et certaine que tu se comprendre. En tout cas, courage na pasteur Mike Kalambay. Yo moko kandenge oyebi. Congolais azaka mutumoko alobaka na ye, Congolais azaka mutumoko ayaka kosabola si kosabola. Donc eloko kana osenga na yo pasteur Mike Kalambay zalaka motema munene, supporter kaka nyonso bakoloba pona Shaddai. Moi je suis tellement fière de Shaddai na ndenge ayaki ko mémoriser makam nyonso balakisa bango na église. Vraiment c'est une bonne chose. Et aussi il était bien habillé. Alataki penza kitoko, bien penza na habillé. Boinde zalaka papa ozozwaka soin ya bana na yo. Ba papa nyonso bino bolanda mama Étoiline Ines TV, quel que soit mwasi na yo akufa, quel que soit bokabwana na mwasi na yo, ata soki mwasi akei na bana. En tant qu'un père, zwa responsabilité ya bana na yo. Bana batikaka bango te. Soki yo kotika bana na yo, mutu moko te akotikala kozwa soin ya mwana na yo te. C'est comme ça, to se comprendre, voilà. Je suis vraiment na suka ya partage na biso ya lelo kande na lobaka toujours et encore grand merci na ba onyo so balanda kinga du début jusqu'à la fin. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses au bolanda ki kolanda mama Étoiline Ines TV. Grand merci na ba onyo so babenga kabiso, grand merci na ba onyo so basombela kabiso mwa ba mwa secret mona ka bo vandi mama Étoiline pesanga ba coordonnées na tiela yo quelque chose. En tout cas merci na bino nzambe alola abomba abatela pambola bino pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Suka na biso yango o la famille kande na lobaka na système moko toros. Permettez-moi surtout et encore de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.